Ila. Kaka pona ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mukekandi muki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Bulanda ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Merci na internet nyos tout bolanda biso na www.mokoamboka.com chaîne leader chaîne mère nena lobaka biso na bango différence eza ya mafuta na mai bino be mafuta ya likolo mai toujours na se s'abonner na ebisaka bino za la parmi 13 millions 500 abonnés ya biso bientôt 14 millions tozo matara po biso frappe na frappe bazo frappe na le bazo su na retour ba opema na kokoso lelo eza oma mandule te opo mona nga kaka lelo wata lelo ka bongo nde to beba ka bongo mais le su bango te mais mikolo masolo eza pena mama bala ba foyer na Congo eza ko kufara trop yango boss na ngai senga Doris fo kota tina mama bala na koti bina mama ba mère na ba père to beta masolo te ba na ba foyer nani amemaka trouble na kati ya libala pe panzana ekoma mbilinga ndenge wata yemba mbilinga mbote mama Georgie Mbote papa Doris wa mibiso ya piandrongo kitoko to pe makitoko sur la parfum kitoko zero ko ta ba voisin awa tozali na salon la bénédiction salon ya papa Debson Ramazani nde salon ezo sala penza suka toza circuit mwenza yona santi yo mona mutu pena kitoko talaka yo mongo croisement qui mwenza Kapela donc liboso maître taureau depuis salon ezwami awa masuka donc batutu yolo ningani pena na kati ya salon do suka mwena lo mingi ezate na mona zo mona déjà ponga muta polémique muta mbanga na mona déjà kitoko ba mutu normal vraiment na rappeler ba vacancier tout ba la poto tout ya biso boyaka commune à Kalamu sur Kapela qui mwenza wana référence maître taureau otalika na droite sino koto salon la bénédiction ezana ba qui to ba ciseaux d'or ba tondiawa yaka ba resepelisa yo mama Georgine masolo peneza robeta no eza belé na ozo pena ten belé te mais masolo peneza belé photo solo là mama Georgine et salon ndeni ko mona micro na biso ba moko mboka pena to ya à domicile tina palais merci papa Doris merci pour la parole na c'est grave banana na présentation se présenter bayeba oui naza maman présidente ya groupe théâtral bomoko ya mboka ya Patrick Momo na Suède voilà vraiment micro pe kangio zaka ya bomoko ya mboka c'est-à-dire aux amuta parler na profiter na occasion na pesa vie na Gabi qui a la depuis mikila ba États-Unis na pesio mbote akenda poto pena tongo voilà vie na solara bien na pesio mbote ya Gabi qui a la umela masolo pena ezobeta mama ya kitoko ya transparence vient nga juna muna pe na pese su mbote place wala na Cape Town yemta 20 rabana mombele soko ye Cape Town yebi na juna muna umela na ye umela pe na za masolo bien papier fo bilili musala kitoko maboka trépied mama Georgine rapidement na kena ba question na ngai mama Georgine na foyer le ba foyer Kishasa lelo ba balani un mois ba kabwani après 6 mois bien inana pamba ba kabwani ba musupe mona mobala piqué crise akeinda wenda kufina atiki mwasi musupe ba bali aza ndoka libala mais aobeta mo ba nzonzi ningi zala kaka nzonzi nga to ba kabino na théâtre mais kota pena tina ba mabala na ebite mama Georgine entre ba maman na ba papa ba nani ba boma ka pena libala ba baby sa foyer na mukuse za ba papa venga ke eza papa po alini ke papa ne mta bomaka libala ba papa bazala makama bebele tango azwi mwana mwasi ya bato aya balie atie na ndako akotie à l'aise te olingaki mwasi ya mwindo tikala na mwasi ya mwindo soko olingaki mwasi ya pembe ovai na mwasi ya pembe bakende olukaka nini libanda mibali miso nango etondaka te miso mibali etondaka te. C'est pour ça que je me trouve dans le bango. Pour me trouver mibali ndio me trouble dans le foyer. Mibali doit mener des troubles. Ils ont rappelé papa ça la pose à mon rapport chez moi verni
otie moi plante bino ezalaka banda kaka babala omoni bino verni yango na baplante botiaka ntango bozalaka bafiançai boza bafiancé yo kaka verni mpo papa traka kaka lulaka mpo akotio na ndako ntango mpe bakokotisa yo négligence ya corps na yo moko total nalobi plante verni nani apesaka mbongo eza papa kasi papa apesi te mama otia verni ndeni mais mayele mpe oki bomama na mwa mbongo awenze wana koolongola mpe mwa mbongo ndambo wenze eza mbongo awenze koma kokotisa mbongo awenze ya baplante koma kokotisa mbongo awenze ya baverni mais mayele no mpe kibomwasi fo esala non eza bongo te il faut bapesa conjoncture toza nango lelo eza teke mwa mbongo bapesi yo okende kosala nango baverni mais soki mwasi ake kosala verni na mbongo ato ake kosala plante papa ntango oya na poka biloko oli eza te oyebiki ebimisa trouble balobi bakongo balobaka kalai ngangu kalai tekniki yo papa azwi apesi yo 10 000 yo kende osombaka fufuna matembeleka na 10 000 yo bomba ata 2 000 te yo mwe 10 000 yango na conjoncture ya lelo conjoncture toza nango lelo na mboka na biso so mwe 10 000 banda mpe bozwa likambo ya conjoncture bokomaka ata osali mbeba conjoncture so ata otie verni te loba mpe verni papa ozwaka mbongo apia mbeba eza te bapapa bato azobanda mbeba na kati ya bafoyer parce que soki totali nepoke tokomi nango lelo bato bazobenga baujana kasi bino nde bobimisi bango voilà biso bamama bapapa bapesi bango motu makasi bamama babimisi baujana na ndenge nini papa banda abali yo yoka aliputa ata pantalon olataka te bana nganja baujana soki ayati mwa pantalon atie mwa plate mwa rouge à lèvre siko papa amoni mpona ezalaka ata moni nde pana kolanda kuna bazolanda mpona rouge à lèvre te bapapa wana bazolanda bana wana bango bazopesa bango motu makasi bapapa wana nde bato zopesa baujana na motu makasi parce que yo oza na mwana oyo na kati ya ndako ozoservir mwana malamu te eza papa ti mwana mwasi na kati ya ndako aza na besoin babiloko na mike soki yo papa ozopesa ye te ntango papa mosusu alibanda komona abandi kopesa alandi papa wana so totel meneur de trouble eza bapapa parce que na ndako bango babandi yango oyo bazobimisa bana libanda eza bapapa oyo bazokende obima na baujana eza bapapa nalobi boye na ndako premier ministre ezalaka mama premier ministre avant mona beba na éducation eza mama ti non papa kende oluka mbo yendo tikaka na ndako mama aza premier ministre papa aza président soki président akwesi moto aza na droit koloba te na premier ministre nde adirisaka mboka premier ministre azelaka oyo ezouta epa président oyebi yango sikoyo nalobi mama atikaka na bana na ndako na pokwa nde papa abimaka sikoyo papa koyaka na pokwa 6 heures ake mosala na onatra ou bien aketa na boalima to wapi nasala publicité te ale yo mama otikali na ndako sikoyo papa alongwaka kuna kotiaka su bana na 12 heures azongi repos so ake continue mosala mais pourquoi bana bazobima libanda mpona nima so mama koki te papa oza na droit papa aza mieux placé ya koédike bana na ye soki bana bazoyoka mama te aza na mieux placé ya koédike eza te soki lelo oyo mwana bebi bopesi ka charge pa mama mwana bebi bopesi charge et pourtant na kati ya ndako papa aza mama azali papa azoya kozonga ndako na aire oyo bana basi balalaki bamoni papa te toyei kotana papa bimi ake na ye bana bazomona papa te bamonaka mama bamoni mama lokola monaka elere nyonso tomesana na biso mais tantôt mpe papa soki alobi mwana koyo koyoka ye longono na couple napesi longono na couple ya papa na biso Patrick Momo na Suède na mama Pauline de longue jambe dame lokola molai kopusana te mpoza na place te nalobi boye ekosala ndenge nini mobali na yo moko alali nde na ndako te abimaki mosala 6 heures ake adéborde ayelobi ti na poko apesi adécouche mobali na yo soki na ndako te kosala ndenge olobi yango omoi kolobi yango sikoyo okomi kozonga na nzela parce que te nazongi te natuni nde motuna manière nini mpe okoki koyambela mobali olayaki libanda oyebi mpe poso alayelaki te ntango mosusu transport makambo ezalaka mpe ebele côté manière nakoyebi so après mais yoka likambo liboso mobali alali na ndako te apesi mwasi pasi na motema pasi oyo azozwa na motema na ye mpo na nini falotunanga ndenge wana mpo na nini mama koki kozala pasi na motema na moma oyo papa alali na ndako te ntango tozobalana tokutanaka 2 famille tovandaka ntango tobalani famille mobali ayebi ke mwasi ndeko na biso aza na maboko ya mwasi songolo famille mwasi ayebi ke mwana na biso aza na maboko ya papa songolo bon sikoyo na moma wana yo mobali obimi okei sango informe mwasi noke nakei na kolala to na koya te mwasi akotika na ndako akoyi mal à l'aise makambo eza ebele na mokili tanto babomi epai akendeki tanto azwi likama tanto accident tanto nini mwasi akomi mal à l'aise sikoyo ntango yo papa ozwa na ntongo sanke osignale mama
Maman betelo maboko. Non on est ko dépoucher maman betelo maboko. Bino pe basa ki chasse le gozo ko bomaka pe biso bino manière pe comme pe ko sila. Et comme quand on est batumba baza na ka muninga komba moko oyebita a pousser ta motif aller mala moko bandi pou. Et bon ceux qui sont transport et bomaki azangi mbo. Et ceux qui moi si manière réseau c'est les abino mibali kaka. Yoka seto beta na mibali pour la nyuka mibali ka mibali. So basi baza basa mibali le bata masum. Il y a des troubles mibali. Il y a un besoin coup fébélé. Ba ujana na baza basi to mibali. Ba ujana baza bana basi bino mibali bazo pesa mu mituma kasi. Manque d'éducation pour baboti na bango ba maman na bango y compris papa za na kati pour za président. Na zongi na place ba ujana wana na vandi na wana. Ujana za soki na 11 ans, 12 ans, 13 ans, ba bazo suaka na 14 ans et papier faux, soki 16 ans. Moi na 16 ans que le robot la maman ya 40 ans mobali. So abotile mobali, il faut pas mitala te, les gars ta délivrance to manque ya biloko moko ezangi pa na yo te. Papa na ngai. Ndenge na peso exemple moko o nga na yebi. Nazana ndeko na nga mwasi, baba na mobali bazali ba jeune. Baboti kaka bana mibale. Baboti kaka bana mibale. Nazola na zemi ya misato papa yeko kufa. Mais mobali nazalaki chaque 17h à zongi ndako. Chaque 17h à zongi ndako. Aza très bien moi c'est na kata faina ba bavani de on di maté. Mukolo mobali akufaki. Moi c'est nzembe munene. Basanza menele le koma ke moi c'est akufi basanza mifubaya basambela pona moi sina bano batikali. Tango mwasi azobima po babondela pona ye tomoni susu molongo biso ezoya kuna bana mibale akokani bilongi ndenge moko na bana ya mwasi aza na ndako tango mosusu nasalaki ye nini tango mosusu azangaki mwa verni ye kaka liputa eputa papa takama pa yemba na nzembo moko abi yo kaka maputa kupe te po papa mwana ta mwa makolo bino koma kaka lisumu litina ndako libela pe lisumu kaka ye karama mpa azongisi bino ti nani karama mpa azongisi bino ya papa oyo azokolandaka mwana bato mobali anga na mamu ndele bino ba mikezo mamu ndele wana ko boto mobali ngona kaza kindenge ni kama papa alobi maputa pe kama mingi tata pantalon maputa pesa kala kuma ba mama omote na lati maputa femme africaine faut la tali puta soki moi ça zo ko tamusa ma mipende libanda za bloko les échantillons va lire ngote yeso que non sont échantillons na magasin ozande munoko oh mba papa naza munoko te papier photo souffler na nzembo wana kalibula tozonga na to souffler na nzembo kalibula na tozonga sima pona to continuer mission na biso maman za ko beta seta lobi mobile o sentir pas capable azali oza capable ko sala débat na maman oye to sala débat to continuer mission oyo banani baboma kanda kwa libala to banani ba maka désordre papier fort na régie kuna to souffler na mwanda muka mukie na nzembo na kalibula tozonga mukie pona ça plaisir ya vient na Gabi qui a la depuis mikili les États-Unis toleka faut ba tata ndenge za place wana toleka 3W Boboko ya Boka Boboko ya Boka 3W Kimakamwa mona kaka basi pe bana ya banekwe Nani akambata toyo kung fu 3W Boboko ya Boka Boboko ya Boka 3W la moni nzembo na kalibula vraiment esali pena ba jolibilité na vie na ngai Gabi qui a la vraiment Gabi qui a depuis mikili les États-Unis maman Georgie na zongelio malgré tout kalibula wana mo lokola karma pa linga pesa maman a teti mais nga pe na sana ka pe na ko défendre ba papa na zongelio balobaka telle fille et telle mère telle fille balobaka bon ouais papier faut wani telle mère telle fille chiko zela tel père tel fils mais chiko moi na combiné ujana ngai ko fa longa tel père tel fille wala tel fils fa longa on point nini maman da jaka ndako ba ujana no monte ke bizali pe mama kola nango kala moi na pa ya zuine yango amemi yango pe akomi songo virel pe za na mère pa le kana nzela c'est que moi na père mobali soka za kuluna to za assassin za la ndilo kola tata na ye mais mi faisait maman pour nous dire que la maîtresse yanda ko gérer ba bili monyo sona papa tiki mais yango na uto yebisa yango awati soko moni yo papa nakata ndako moni ke mama ezo simate papa faut te mape quand même éducation bana faut te lema
okopesa charge na mama te po lelo soki mwana na bongi ezaka mama muta kobonga te biso tokobonga papa kobonga mama kobonga exemple ko vie nga Gabi ki ala zola bima ke luka mbongo atiki ba na ndako ale répondre à musala azonga kopesa ba indication mais tango ya kozonga na ndako oyo amoni ke za ça ne va pas atia mona nzela atia mona na nzela okotika ka charge pa mama pe balembaka oyebi mama balembaka okotika na suko bilamba bana suko bilamba papa sala boye makamba bele lamba akoza pas fatigué akokolala yo pe papa so yo ko aider mama suko la bilamba on chaque jour oui ngaso mbai na ngazolata elamba alati le loba kozongela ko te funa suko la kufa avant mais oui il faut kufa bon ba bazotia magasin point pas pe misera yo ko so rater le ata ko machine yango pe le mbarape te machine le mbarape faut suko bilamba musaba bala rapso pona musala ona bino obi olobelo moko papa faut aider maman bino soki papa a aidé yo pe na faiblesse on a profiter au commissaire moi Moussa ça le savoir yo wana yo comme ko luka kaka raison mo quelque part mais autant nous peut prendre raison te naza na raison parce que toi na rappeler ba téléspectateurs no sobola na biso tozo bla banani ba bomaka ba yaka na mindondo na kata ndako libala entre ba papa to ba maman na rappeler ba abonné nyonso o balanda biso so comme on a prêt pour la débat et pour nous na mutu te oye bo sali débat na maman Georgie yo a bien placé pour la débat et puis nous avons très fâché pour la bino ba papa alors bien d'être bien makambo ben fidélité ba nini na kati ndako papa papa na fidélité na kati ndako abali mwasi soko linga ke to mobalete au moins libala babala rapona mawate babala rapé pour na sentimenté libala soko chose pointer moi sur balé c'est-à-dire le linga qui est tant yo lingi o tena ndako ko ma fidélité na ndako te bino pe même fidélité yo kanga na epselo ko bon ma infidélité na ndenge nini ba mama misu bazara pe soko mono fe na ndako libala o komi pe ko tonda pete alié pozima moi no moko pe ya mukie ujana pe ya mobali na rappeler ba kina bolu ke la pe ya mibalo ya mikie wana tonda nesi na ndenge nini yo expliquer na loba bien zala clair ko tonda na po ngape na expliquer ma ko tonda wana ko tonda net na mbet na bien libala te soki papa za ko sepeso na ndenge yo lingi wana te alié pe ko zo mo na na mikie na pe ba yeba makambu zana si sa question ba yeba bongole koma ba yeba soki nini ekoma ali yo moni kuna pa mwana na bien et pas papa mabe mais yo il fait papa pe misu na kati ndako bazana ba étiquette attends c'est étiquette mais yo n'aime te expliquer te la lingi boite la lingi mais yo pe mon balo ko expliquer moi si kana lingi boite na ça va boy atindo pe chaka verni oh yo zo kama ngani kama verni le kama mbeto comme na verni nazo moi si na boya verni moi si moi boya verni basé belé ah wana éviter menga mais si suku bino ba maman so comme ata ko papa ba ko peso to melama il faut salité papa kimika pour na sali yo so to na papa muta bebsi morala maman jamais papa bebsi morala maman na ko suka ba sani yo lela ki fufu papa na bebsi moral maman komi dépassé na makamwa papa tension juillet basa ko bela VC bombandeleki batata ko molanda ba ujana ba boy ba vétéran ok ba vétéran neza masolo bien ujana bango baza ba échantillon babi banzunga kale tikala ka poto kangira kande nguba ya kolamba ya biloko te po kotangisa su yango ezaka na soupe elenge oyebi yango boya sikane komi kaka bato bazosala yango mingi ba chinois ezowumela te ezotoboka biloko ba chinois ezowumela te seko benge ba ujana ba chinois oui baza banzunga ba chinois se bino pe bobota su bana malamu te po bino bobota ba ujana wa biso toza ba vétéran parce que biso ne banzunga kalo kanga nguba okangi na nzunga kala fo kango ndenge ezalaka okano somi lobite na rappelé ba abonné aux après pour nous la débat na maman Georgine Yoza mieux placé pour ça un débat qui toque beaucoup porte na pena to ba nani oyo amemaka désordre na kati ya foyer ba maman oh ba papa ngana bi ba maman infidélité ba papa so to bito maman mukia to mona batata bele bazala ba alliance maboko na to mwa bana mikie bazo tonda mwana ngo pas jouer à cause de âge mona mwana ndako mais tant mwana nazo ko attirer ya ko terre mwana na teke non ndozo sabo eza mabe soki pe to biminga na yo kaka na kapela pe kaka to keka to tambola ba mamo ba kokoli ba suki ba mo sa ba lox na ba tenti ba che ba tenti na mitu o mona kana ba 20 ans ba 22 ans ba wana bato ba onde pe ba lingi eza ko ndingi kasi déception azuna ndako libala yango na ke kokola suki ye pas au moins 20 ans déception moi na 20 bango bazo par rapport à nini makambo bango bazo ko sala ka wana mama lembi fatigué azo ko kasuma kamba bongo tomba ko rhumatisme
kasi yo ya papa ba maman ba kokola soki bazozwa bana 20 ans c'est-à-dire kuna na ndako pe papa koki makambo te yango epala ndi mwana 20 ans na libanda te yo kaka basi ne bakoka makambo te to souffler la moi publicité wa bomoko ya mboka tozonga to continuer débat na biso accomplissement avec papier faux toleka 3W Boboko ya Boka Boboko ya Boka 3W lokola josue bandeko atelemisaki moe titango bitumba na ngai ekosila wana nde moi na ngai wana nde moi na ngai balongolaki nga na liste tango lipamboli eyaki balukaki bazwaki tinanga lole reklame kaka ngai 3W Boboko ya Boka Boboko ya Boka 3W la moni publicité esali vraiment plaisir na Thomas Penin depuis qu'il y a Suède na PCP Mbote maman Pauline Wumela to kontenga la maman Georgine yera a répondre ba maman ngapi na za terrain d'être mais na zo de pe moi mukie kota ba papa maman Georgine yo za munoko makasi hein non makasi na zo la réalité wana zo na eza réalité na pesa que exemple lelo bakonzi o bazali bosolo kwa na tangi na nga kombo ya mutu te mokonzi ya mboka exemple hein bon ministre na ye avant ça likambo il faut mibeko ute pai ya mokonzi ya mboka ndenge mo pe tozana kati ya bafaye na biso donc soko moni ndako etengami c'est-à-dire euti pa papa bana bino basi yango pe mikolo bakomi na ba système moko ya sika ba soirée bimi ebela bango wana kaka soirée varese varese yango fasa alati wana oyo balataka na bale ndenge moko te varese ekoma kokota na motolu mipende etikali libanda bakomi na basoirée sans soutien basoirée mosusu sans caleson soirée yango kaka boye bino bamama na bango éducation wana bopimelaka bango na ndako yango memekoma différence entre bashege na bango basoirée wana faute na bango te banque ya responsabilité bino wa mama yoka pardon faute na bango te soki totali bapapa na biso bakomi na marche ya soutien soki marche ya nini marche de santé na ndenge nini mais papa alati pantalon jogging alati na crêpe na makala bapapa nde bazotika mipende libanda bongo bana sikoso oza na mwana ndako olati ndenge mozokende mwana ntango amoni mpa olunga alata varese oui oloba ozodefendre makasi lokola vie na ngai nani lokola vie nanga parti vie nanga parti mo motema mama loye mosa zanga lisusi momo tara aza wana famille hein wana famille tala kaka sikoyo papa akoma kosala barole ndenge nini adublaka role to ndenge nini alimwa na mosala abima na ndako te eza question ya kodouble role te mosala papa asalaka mosala mpe mama akoki kosala mosala papa asalaka mosala mpe mama akoki kosala yango eza te yango nazo soki éducation na kati ya ndako eza ya 2 personnes mais soki tozofuta soki biso apara tozofuta masumu wana bana na biso bakoma soki baodiana yango bapapa oyo bango bakende osalaka libanda na bana bato yango ezwa kofutama na biso na kati ya bandako eza kaka yango wana bino mpe ya mama bozalaka mwana obima okesa neki ndumba na kati ya shakosi atie mwa coupe ya awa senge kutu koloba te abimeki esalaki ndumba papa aye Naomi aza tata Abigail aza yoka yo na tineke na coin obambi na tineke ba tata mwasi na bango kaka bino ba mama bosaka biloko na jamais na mona papa bomi mwana na mabeka bino wa mama na lobile yo bimi na ndako na bino tie sac odo na mukongo mama bina contrôler sac na yo elo ne zengi po bengo contrôlant tant que maman responsable yo contrôler sac na yo ba contrôler te mwana ko bima na sac à quelle école à quoi bima na sac à quelque part bon yebi te na kata sac un bloc atie yebi yango te mais tant que maman responsable oza vigilante ko benga mwana mwasi maman zonga na lubu au fongoli sac otali biloko za kati o vérifier après otiki mwana kei akokoma na libanda na informi soki na wapi yango kuna na kapela to na couleur be na bandali awa o soirée sans soutien mama ko bossa papa pa ko rappeler ti mama soka bosani papa pa ko zo relève wana na minute wana papa za musala ezate ko tikela ka mama charge ko tikela mama charge ko tikela non ndengwana te tant to balanaka
tosangana kabiso mibale epesi mbuma ebimisi mwana wana eza te mwana lelo soka bebi ayolobi kaka mama non biso mibale mama kaka te mama te wana okomokende mopanzi mama kaka te papa promoteur makambo eza papa oza sir so totambusi mikro eza na bamama ope basaka baacte wana baza te basaka lokola baacte nini ya balese ale na bana apesani kaka boye passeport kasi yango na yo bamama baza dépassé bamama baza dépassé baza na badéception asi alembi na ye amoni kaka bon inutile yango bazotikaka babiloko wana na rappelé papa wana na biso na Canada partout même les États-Unis na biso na Londres partout na biso même la Kinshasa même la Brazzaville soko za prêt pour na débat au komeli biso ka na site na biso bomoko ya mboka bien au komeli biso na Doris Malemba na Facebook komi Doris Malemba ozwanga vraiment omonanga mobimaka mnyose information au komeli nga na mobiso za prêt à débat au ça débat na maman Georgine Oye soit na WhatsApp au komeli biso na numéro na biso plus 243 89 14 30 33 9 apesa pe numéro na WhatsApp o bana poto ba ko koma ba bengi yo moko ba confirmer que non aza sur na débat parce que to za na matériel et tout o to ko ça débat yo na biso même la poto place aux ali na Kinshasa to za na matériel nyos to ko ça la débat au pied no numéro nga na za na plus 243 89 039 27 87 Bandela nazali na plus 243 89 039 27 87 naza wana c'est ba bengo za na pra débat oui naza okoka nakoka te po ani munoko basala na point na koloba ti naza na cerveau naza na munoko funa loba oza clair loka bangale oza koloni makambo nga na yebi o nazomona ba réalité o nga na yebi o nga nazomona nazoloba parce que na ba foyer belé ba foyer belé o nga na vivre na moni ezaka mibali bato azobanda yango bazokufa mpe ebele lobi so totemino kaka na nécropole okuti bibembe zwana otuni banani soki bayena bibembe 100 na journée 85 basi mwa 5 wana 99 mibali moko mwasi oui mwasi oui ya pati momo ozolanda biso andireka bomoko ya mboka maa Georgine so nalandi ye tokolala ame mpo na ngai nde namoni nashitaka deja nakita na ngai parce que nde naomona lire azoyela akopela moto na mutu pamba nazokita na ngai deja mais na rappele moto aza capable osanti koza prêt mobali soki oza mobali ya tembe lokola mwasi atembe mpe aza awawa oye bokosala débat nayebi te mpo na émission ya lelo namoni tokomidaka koshite nayebi te mwa conseil nini okopesa bandeko no basi bao basala makambo mabe oyo oyebi o basala makambo mabe basirino bakutu bino bamosusu basi bamapasa mwa conseil kaka bandeko no bamapasa bon conseil nga na kopesa mpona bandeko na ngai ya basi en tout cas bamama boyokisanga soni te bamama batikaka nzoto atiki nzoto lokola moto ngo akoma dépassé échantillon kwa ya bachinois mipena ngo mpe ekoma malili bana oyo bazotambola nzoto polele mpona kofingisa biso bamama boyoka nano échantillon basombaka yango te basombaka eloko eza na kati ya magasin ebombami mais soki bozotika banzoto na bino ndenge wana bozomisambwisa pour rien bakokamata oka basanga batiki oka bongo nzoto fo zipa yango malamu bamama mpe basalaka makambo mabe bazokimisa batata baza na balangage ya mabe bochange etika joli kalunga kamata mobali na yo ndenge mwana no ya liboso lokola bebe na ndako mobali babersaka ye mobali batiaka ye mal à l'aise te bamama botika bizaleli wana ya kokimisa bapapa ndako mobali babersaka ye mobali bazwaka lokola mwana no ya liboso eza te lokola oboti okamati mobali osundoli ye alabima libanda keno olanda baujana yo vétéran otikali kotikala kaka isole na ndako yo mpe papa ayebaka mama azala rideau te c'est ça vraiment nazongi na chite mana kitakita na panzana napesi boss na ngai Patrick Momo depuis kuna mikili ya poto ya tongo napesi mbote mama Pauline Momo mama Laurent Momo bapesi na plamedi to fêter da diplôme ah ouais c'est biso bien
Venanga Patrick Mosso depuis Paris, puis na PC Mbote. Dani Tumba. Venanga Dani Tumba. Et puis na profité, puis na PC Mbote là, ciseaux d'or. Donc, ciseaux d'or na PC Mbote, on est réalisateur, na biso papier faux. Et puis na bossa venanga sous il y a tongo na PC Mbote. Gabi qui a la zola depuis qu'il est États-Unis na PC Mbote. Juna Muna depuis Cape Town na PC Mbote. Bandeko tout. Na PC Umela. Bandeko tout. Obolinga biso. Na PC Mbote vraiment. Tous on a publié mo qui est lisusu ya bomoko mboka to zonga lisusu bongo to kabwa internaute www.boboko ya mboka 3W lokola josue bandeko atelemisaki moe titango bitumba na ngai ekosila wana nde mona ngai wana nde mona ngai balongolaki nga na liste tango lipamboli eyaki balukaki bazwaki tinanga lole reklame kaka ngai www.boboko ya mboka 3W. Merci la région avec publicité ya sport ya chaîne na biso na profiter na pesi Rodi Miangu na yolo na pesi Mbote vraiment ma carte Kevin Kamuma donc Kauma Kevin Kauma na pesi Mbote na profiter parce na pesa Beckham na pesi Beckham malgré tout comme la mona bête na pesi Beckham Mbote za moi na yolo parti kwenda ciseaux dans mon réalisateur na pesi pe Mbote na profiter pe sous na bande tout base na nyonso ya Château Rouge na pesi Mbote la petite MTV ngana Monique na Luanda kala ngana et photo comme na Luanda na grâce héritier Watana be moto na tembe porte-monnaie magique yécoute na Lubumbashi okaya no mema biso te ala mbongo mukie a jouer saraba to soki nini soki basket yemo mutako yeba na pesi moto Mbote bande retour bolanda biso ezaki mission chez Doris Melo to kundolaki masola ba mabala to suneki to kundolaki masola ba mabala mais eza mission à débat hier Rodi Miangu na yolo na pesi pe Mbote Kevin Kauma Kipel na pesi pe Mbote parti kwenda ciseaux d'or mon réalisateur na pesi pe Mbote ngana to kabona déjà na otika yo na profiter pe na pesa Mbote na héritier watana be boss live na pesi pe Mbote to le la kuna to koma pembe na ngandama Monique na Luanda to vanda pe na kipolo to lia pe ngana to kama déjà na otika le micro o pesa pe ba Mbote pour na ngai na minute pour na débat ça continuel na tiki ona nous o so la pe na ba fanatique to na ba ndeko o pesa pe Mbote merci na pesi Patrick Mbote Thomas Peniel na pesi Mbote Papa Jean Noël Gabi Kiala na pesi Mbote Eric Momo Patrick Momo Mama Pauline Momo bandeko nanga nyonso oyo baza na famille Momo na pesi Mbote Chantal Momo Debson Soki na pesi Mbote na pesi Dani Tumba papier faux mokonza la caméra donc yende mokonza bilili papier faux umela Michel Mosolo na pesi Mbote na pesi bienvenue Ndindi na Bruxelles na pesi Mbote a trop na bala na yo umela salon la bénédiction na pesi bino Mbote na remercier bino mamani bomenga na pesi Mbote merci ila kaka pana ulanda babisite ya kaka moko elengi kano elengi kitoko bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur po bulanta ka bomoko ya mboka ila bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano